soki totali chance wana eza bato oyo bazwa bapesi baninga chance po baluka basala eloko so toke mpe na biloko wana baweli wana toke tozonga Didier Masela na Vincent bazaka binimi Adolphe na Vincent na yebi te so bakomosola bazaka binimi Blaise Bula aina papa chéri même Prince Alem akaba na kati ni pesa la zou pour mpanzo bakindaka babebani mpanzo bakindaka babebani siko lelo mususu eza pona mbongo mo mutu atali exemple na kozwa na bia na moya lelo pe Blaise Bula ozwa $50,000 watt exemple ça va passer ana ni 5 congélateur bana batekelaka ta maya pi la relation za nango na musaza pe ingénieur atangi na classe ingénieur to kwa ulu asalaki ama to kwa ulu engagé iba ye azoi musala asoka musala te musala eza musique ingénieur on eza titre oyo elata na nzoto akendaki école mais oyo azwaki na école asalelaki yango te oyo asalelaki eza musique oyo via Ophélie oyo ezalaki mwasi mwa tubele o Thompson mwasi asali boye oyo asalaki oyo toyebi ingénieur baza na baku d'accord baza so ye même toza ingénieur ziba awa asimba bakable ya courant bien que parmi bato bazala proche ya Wenge Zakari Baba se fait partie de ces listes. C'est toi ndolo ba mambo bazala ba proche ba Wenge photo lukato munaka bato kwa ba vie Elliot Mundobi. C'est la proposition Zakari atika sorti ya ba bêtise oyo. To so la rabie mbongo roi $1 million. Les ambongo ya lisekiti. Mbongo roi $1 million. Les ambongo ya lisekiti. Tangu wana aibisa biso na ane wana. Est-ce que na 1999 président JP Pierre Azali na $1 million. To président Werason. To na 2000, to 2002 na kati na baona azali na $1 million. Ou c'est là na 2 millions. To beta masolo o eza vrai. Yango moni lelo ya mususu et ça même phénomène ba combattant mususu batala ba kabele ba musicien trop. Musicien mo bozo c'est 2 millions. Mais ya ndima zo ba veste na ba blouson na cher après ça ba sapat na cher. Mais muto akezo 2 millions. To beta masolo o eza vrai. Normalement tout bazo beta eza lukita. To sepela lelo de ba sangana eza bien. Bazo futa ya baninga na ba mususu ba nyo. Neti vie Blaise Bula. Asa muta nyongo, asa na nyongo ya batu ya Sokoda ya $30,000. Donc nde bazo beta balongo la part wana 30,000 pour na respect ya kombo ya Wenge. Ba pesa yango na Wenge. Et oui, c'est ça que c'est on a bandé surtout balingaka Arnaud Demi de Messe Sapis. Donc je sais que vous êtes éparpillés à travers le monde. Bonjour chaîne Nabine Bolingaka Mingi. Donc beau s'abonner. Y'en a nos s'abonner vraiment parce que maman là moi vraiment parce que les lots to yambi invité moi vraiment on yambi na segara parce que abomanga pas comme ça. Donc merci vraiment à l'équipe technique qui est vraiment assurée par technicien à monsieur Makasu Basaka Moussa. Donc là je vois ingénieur Fabrice Mutombo et je vois aussi Junior Kapaya Lilo vraiment avant une bande de touche à Lilo ingénieur Fabrice Moussa. Donc ça lui vraiment bien et puis na PC encore mbote vraiment na bande de tout le monde à la biseau. Donc là je vois directement Jacques Maït au ferme de la paix depuis la France. Donc merci Véna Moussa pour la jeunesse congolaise et surtout pour diminuer moi tout le chômage nous au donc c'est pas facile et puis c'est pas donné à tout le monde. Donc merci vraiment Nzamba Baksa. Il y a Mingi et je vois aussi mon vieux Mertin c'est Sibou. Tema batu ya maman na biso Clarisse c'est Sibou. Donc moni moi si okumisi moi moni pena moi si okumisi Nzamba moni pena moi si ko m'appelle jaloux to jalouse parce que Nzamba zo pena temps ko kila mona moi si opère ko kila maman oyo quand bien même azo kola quand bien même azo vieillir mais beauté zo za la kaka. Donc so tali ba statut na ye autant de photos donc sur l'unité c'est que vous avez un problème à mise quoi. Donc merci vraiment la bande de tout vous aura toujours branché et sur ce plateau je reçois Yampaka Sergio Ramos, l'homme sage, l'homme critique.
Donc moto dit la Costa lingaraté moi mingi quoi. Ndena yambie moi lelo. Mais tout cela malamu et nous allons parler de Wenge et puis nous allons parler de Ferregola et participation à Ferregola dans projet Oyo ils allaient corrégorger par administrateur tout il y a grand Wenge donc Alain Makaba JB Piana Weranson et Didier Massé Langwa Kazi fondé donc pour soulever un paka et S Ferregola Père Kozala S donc il y a question que ça a été avec Yampaka on sait déjà na ingénieur Fabrice Mutombo déjà à fond déjà caméra tout sera déjà Yampaka bonjour et bon week-end. Bonjour ni de M. Sapis donc c'est une opportunité à sourire où il y a Bissou il y a Bagoulois Bagouloise, Gladiator, tout ça, il y a Baya Ngoma, Fumo Yolo, il y a Maître Z Balé, porte-monnaie magique, il y a Bienvenue Souel. Comment peut porte-monnaie magique, porte-monnaie magique, donc Maître Z Balé, les porte-monnaie magique. Ok, la casse est en Ngoma, du cap pour garçon, Yolo a Kaba Mezan Orgueilité. Ok. Donc, Maître Z. Mais c'est ça pis vraiment et ça la nenga la série tout va mettre parti Mouteba les gars tout ça jeune garçon il bosse na il a so balupa c'est la jeune garçon il bosse na il a so âge na biso ah génération la binon parce que ça craint parce que les jeunes garçons il bosse parce que il y a eu des générations il y a ngoma ils ont ma génération fait na biso courant na fondation na ye donc biso na na ba ngoma to za esika wana ba Léo Messi gouvele couloir azo forcer te mazo pe saka ba passe ici que ça ah mais gouva pe ça passe mais c'est ça puis ça kangele makolo bende ba passe ça les lobi so to komi ba tout mo da force à soutenir la défense il y a un attaquant le plus fort dans ce ballon il connaît chodine makasi pour ça que kuna ya ota. OK merci vraiment donc ça livre m'a plaisir parce que ces derniers temps vraiment aussi penata ya kokuta na TP ko solater même makolo kala ba story officielle télévision boy les aki m'a pas passé Sandra Ntumba Carlos et José Carla Itonga ni ba mono baza déjà ko sepela et surtout mettre Fabrice Loboko. Ouais, famille Tonga, famille va mettre Gido, mettre Gabi Tonga. OK. Soukana grand maître. Oui parce que frère na bango va beta na Arsenal. Carlin parce que les seuls Congolais où habitent en Arsenal Tilelo ezaka mwana yolo vena biso Carlin itonga zo tala biso na minute au niveau ya Londres Carlin itonga yé pena yolo eza masolo nyonso sponsor officiel ya Monsieur Sapis yolo masolo tout batu babeta na équipe nationale à France bazawana l'équipe nationale à Portugal bazawana donc yolo eza na histoire moi au sakana te na obongo pena jour na émission nga yolo na liste solo makambo pena yolo oyo to solo ba ya ngoma pena photo vanda pena to solo na mamba là c'était juste une parenthèse et lelo et meminga pena makasi pe sengi pena na benga auto sur la mingi zaki lelo évolution ya musique na biso la ndaki zakari baba sur le que Wenge à une époque ba pesaka ba tira ba 1 million entre JB na Wera on va beta concert ça s'est soldé à un échec Celtel pas ya ki lisusu a proposé bango 2 millions Bartis na baboya mais lelo à notre grande surprise tout le monde bomba sangani to ebiti ba cheli bango 10 millions yango bandimi to bandimi on kaka par amour et rencontre wana ya ba grand wana ya Wenge tant yo mona ki yango bongo et sali yo ndenge ni puis analyse ni ko sala sur yango avant que to kota pena na mozindo nazo répondre vient na biso Zakari baba baswe akosi on attend Zakari baba sa ko kosa akosi na Natang wana ya zolo ba nanu président JB Mpiana koma ata na 2 millions te na compte na ye siko ba pesa o 2 millions moko boya boyembaka na muninga ata président wera son non ba koma na moto to beta masolo ya lokuta te poto sibisa matoi ya ba to beta masolo ya bien batu ba prendre biloko ya bien 2 millions de dollars. Ah, il y a pas de cas beaucoup mingi te. Mais ça na téléphone wana to tana vidéo oyo ya mpaka momo na yemoko le mola honorable Zakari baba baswe au monde appena ninge yemo pena zo confirmer yango avant yo lobake ou azoko sawana parce que ça ba spéculation te nazo biso makambo yemo honorable alobaki mambo tozo sura na bato bazali banda boka ba bienvenue swele mais c'est penalty bazo yo kabiso bazo mona mais o ekomi mensonge biso awa to kosa te na ba sourire to loba mambo eza bien bato bayoka na neni pe amso eza na ba 2000 et quelques na yo na ngai to bi bien que parmi bato bazala proche
ya Wenge Zakari Baba se fait partie de ces listes. C'est toi ndolo ba mambo baza ba proche ba Wenge photo lukato munaka batukwa ba vie Elliot Mundobi. Calme. Ensemble, je suis le seul témoin unique et vrai. Il y a l'histoire de Wenge, nous tous ensemble, surtout dans le mouvement de Bisso, tous au coup dans le mouvement, nous sommes dans les deux qui n'ont pas. Tentative de réconciliation et rata, donc l'Alima a proposé un tentative de réconciliation et rata Bralima proposa, celle a proposé. Zakari Atika sorti à bêtise. Tout sur l'Arabie, mon roi $1 million. Les ambongo ya lisekiti. Mon roi $1 million. Les ambongo ya lisekiti. Tant wana aïbisa biso na année wana. Est-ce que na 1999 président JP Pierre Nzai na $1 million. To président Werason. To na 2000. To 2002 na kati na baona Nzai na $1 million. Ou c'est là na 2 millions. To beta masolo o eza vrai. Yango moni lelo ya mususu et ça même phénomène ba combattant musu batala ba kabele ba musicien trop. Musicien mo bozo c'est 2 millions. Mais ya ndima zo ba veste na ba blouson na cher après ça ba sapato na cher. Mais muto a que zo 2 millions. To beta masolo o eza vrai. Normalement tout bazo beta eza ya lukita. To resepela lelo de ba sangana eza bien. Bazo futa ya baninga na ba musu ba nyo. Neti vie bless bula. Asa muto nyongo, asa na nyongo ya batu ya Sokoda ya $30 000. Donc ne bazo beta balongo la part wana 30 000 pour na respect ya kombo ya Wenge. Ba pesa yango na Wenge, ba pesa yango na Sokoda. Mais kuna beza bien en contrat, bon je sais pas quand on les a répartis comment est-ce que kaka ba administrateur wana au 4 ba tout monde bango ba imaginer surtout bango ne mbozala na ba signer contrat ba pesa bango moi muke to bato ba ko accompagner bango na pe ba ko benga ba pe ba Oyoka lisaponge teli lisaponge onge oh papa chéri Souvaimba tia ba ese na dibaboma tant lo ba mamba dibaboma tia tanga esuka na 4 personnes o ba signer papier o tu ba tikala yo na foi ba yaka ndepe fe regola ayaki malgré bazo ki opportunité ya koyemba disque ba yaka ndepe regola ayaki nde bango nyaso ba yi na yebite soki nini ya sika o bakoya nango bon pona ka wana ngai neti tant que golo na olo beza bien po tozo sa tombo ya koko na biso koko na biso oh mais tombo ya Wenge aza papa ya faire regola siko biso toza ba golo bana ya faire regola donc tozo sa ya tombo ya koko na biso donc papa ko yiko kende biso to kende na biso te ko eza mamba ba osa tombo ya papa na bango. Mais le lot, au moment où il va réconcilier, va coûter ensemble, va ça et l'autre bon et c'est le qui le bazar a succès et l'autre va ça les a fait un impact. Je sais pas un pas qu'à rencontre bagrana yo mon ningisi mon kili pensate te mokili eza ngana te potango ezaki mokili ningana ite bozayemna na bane ke papa chéri so ba yemi na 21 place moko za danger. Mais lelo makamwa to eza lisusu lelo et comme na ba actualité muso ezaka bien ba lakisi na bana na bango pour bien place bula lela même na TV que mariage à moi ane moi nazo tuna est-ce que papa chita mais lelo mingi na ko place bula lempe la bazali ba email l'homme le plus malheureux ya makambi ya Wenge place bula l'homme le plus malheureux maman Wenge tant ba beta lisaponge baba kisaka de kombo yena tata est-ce que l'homme le plus malheureux tia lela ina mwana zolelela neni na libala na ngai est-ce que papa jiba koya papa wera koya tala siko biloko wana bazwi taba munana eza bien ba munana basola mena yebi pe nena moni mne ba Wenge ikenda basola ka po ba bete loko wana basalisa pe ba o bazali na mapango te baso. Et ça se voit que Bakogo touché peu moi on peut bien convaincre Bango ba signer ba papier wana parce que ni était céleste Bakogo sala onga gratuitement par plaisir et ça gratuitement te bakozwa na bango muki bazozwa na bango muki c'est muki ngo eleki ozaka lo baki wana na moni utalisu wapi kutu nga vie na nga limbonda ebisenga bito papa chéri bazosaka eloko po basalisa biso bato tozwa te
Donc on dit bah c'est sacrifié bah ça la musala on a bandeko batelika ba millions bango bazana ngo ba ça bateau bazwa. Mais quelque part ceux les nengwana wana comme faut remercier bango na mutema malamu na kilo na bango na bakombo na bango na nento baki bango ndi bazalaka ko sala makamba bongo facilement donc c'est pas facile hein. Eza facile te makambo ngo ozomona ya muziki oyo ndenge ezokende na pression moko boye ya bien pe na mamo pona ba y compris na leader na biso Ferrego biso toza ba golwa biso toza ba wengemente papa Hervenda sa wengemente biso toza ba golwa déjà mutu azali na IDPS sa parti na ye OK biso toza bato ya parti ya Ferrego la ya orchestre ya Ferrende azali mwana ya wenge. Donc biso pe tokoyo c'est papa Hervé ba bêtise wa toni koyoka communauté na kati. OK. Et que normal pour biso nde bato to géraka ye. Ya tela biso ka voix oyo ya ba angelu biso to géraka. Bino bo géraka ye. Biso géraka. Mais par rapport à ningo lo bien na ce bino bo géraka et si les lobby nous peut si faire épée l'idée que non té que nous participer kuna té par exemple quelque part peu bon na pété que ko ndu peut faire. Ça tombo ya papa na bango. Fois kende po eza tombo ya papa na bango ba tombo ba 40 jours ego ya ba bina ba concert ba 40 jours ego ya. Donc vous avez pour faire la paix à participer à projet. Mais tombo ya papa na bango ye mwana suka aza ba yana e baza ba million emsu bazo ebisele ki na biso ko bimiselo côté biso moto zo sala boye pour na tombo ya papa. Et le besoin de que notre ba mission bazana ba na succès te basi basi là quand la bango nyonso to jibe wera dide masela le makaba na ba bakisama na basi là vraiment baton te jibe na wera ba ko sila rateti mokile okufa même ale makaba même dide masela pour guitariste sila raté azaka batu basila baza national Blaise na yebite mamu na zolo baso parvi bosulo na zokosa so ya resort bala na zokosa si tu mets qui aux qui appelle moi Blaise il y avait Blaise tolo baka makambu oyo eza bien Blaise bula aza motema autant comme Emelia te autant comme Emelia déjà na wenge Emelia za zozote na wenge déjà ensemble Emelia za na chambre froide. Donc bateau ba pesi valeur ba wenge ozomona ke ba Emelia ba Ferrego la ba tutu kaluji ba yaki koyekola tozalaka na ba vie moko boye poko za pembe na jibe mpia ya facile ke tozalaka na ba vie mo ba kopia ya malamu ya mabe babuaka o balandaka ba kwiti balandaka ba nzela mususu yango nde basuka modèle wana. Merci vraiment Yampaka parce que vous développez ma cela bien et moi qui suis mon peine curiosité cause à la vous avez baqué fait le midi à ça des points de presse moi le bail que bana wenge bazaki parmi bana batu oyo ba déranger ka pe moi et moi ndambo et le quelque part kozonga bana wenge ndi bazongi ko déranger pe sous viete pendant qu'il pas préparer sa légende na été vie so comme na makambo wana vie déjà comme qui na ba 75 ans donc aza pépé. Il y a gros oral sous tenter pépé ça en concurrence na pépé ba ningati et comme mabe donc ils a ba pépé na ba pépé à gros oral tenter que déranger était wenge déranger ka ya kala mais à l'éloté yo ko yebsa mutu wa jibe bien na sala sous na tango ya concurrence na mutu pour sala na ngoni pour venir wenge so na sous te pour basi ba bimisa meni o l'équipe ba meni à restaurant nyos Ferrego les até ko ke place mo bi pesa mi kungu ezate te. Et c'est pas fait, ma soeur beta charanga oim. Beta salsa, abeta nini en bête. Dans un menu spécial dans mon qui. OK. Et l'équipe a restaurant ni son menu. Merci vraiment Yampaka donc toujours koba c'est koba et Yampaka question monsieur payer linga et bien que JB atondi saka martyr. On va son paix atondi saka martyr. Donc on réunit deux forces, on a bien que ça histoire. Mais keba quelque part histoire peu sur les zongi et zonga rappel ndenge mo boy. Ils appellent moi influence mo boy. Est-ce lelo dio on est batoni balé ce plutôt peut ça on fait martyr. Est martyr dans la capacité on a vraiment ya on la remplir. Mutoton ça sous martyr azati. Pardon? Mutoton ça sous martyr azati. Mais mutoton ça martyr azati que pendant aigle pas obeta azana conseil na martyr kaka na né oyo. Ba fanatique ba papa chéri musu ba kuma ba 52 ans.
ya ba 48 ya baza olia ki olukela bana yo ebse aya otonda kuna na stade po ba yiba e téléphone de problème to beta ne venam to c'est marketing azale nabi mamba stade c'est sila mutu asuka beta stade zara faire ego la beta 24 novembre a beta stade divene ko beta shark zo ndio beti na parc place batonga banda ko na mososo et si li donc ezali sous les locaux ko sala maté ou eleka ba histoire wana donc ne si eleka les locaux tu ya bien soto sur la ngana yo ndeto sur la mi do pona yebi sagesse na intelligence na yo kutu na temps o batu nyonso bazo zela bango mois de mars o ba bengi dynastie Bazela dynastie na ba maman misu ba bisi mibali na bango chéri ko sombela li putate bomba mbongo po sombela ba nzembo ya dynastie. Question aux autres non presque batu mingi et ça que faire ego là l'air wenge et kabona qui na album na ce que babeta qui Pentagone à l'époque faire ego là ça le là moi le dernier na ba solo mais les lots les basangani bazongi on a comme l'impression renversement de situation salami ouais mais on a moins ndé azaki na succès na l'époque là les lots yende mutu a comment ndé na succès. Alors, participation à un projet, ça va beaucoup influencer pour jouer le rôle de Makasi Nakati. Mido, faire un goal à Zara succès. Au monde d'un voyage, tant que on a concert, faire attaque vocale. Faire un goal à Alingara Akende Men, studio ya Wenge musique na poto. Et là, si je rate série, tout Kaluji va suspendre pour soi-disant manquer qui moi si administrateur ou rançon. Va suspendre tout Kaluji. Et comme un concert nyonso, babeta même Zahir numéro 1 mutu boire à Rayango faire rigola. Ma nyonso papa chéri na influence ya zalaki nango. Mais c'est 6 mois zo même wenge pas que ne sala fait de l'amour na ye. Et comme qui obligation tout Kaluji, il faut akeni. Donc faire rigola ça ma banzame. Bomangana motema na yo ande ko beta on a voyage emi boli mona bochona emi boli mona Sud Africa fait go la côte donc fait go la za musicien o ya doute na wili aza musicien doute te ko beta album ou pas donc c'est ndé ba so ba segempe il faut participer. Oui, c'est qu'on participer. Si on participer, c'est que pas bêta album. Même Maïe n'a pas perdu. Mais bah on participer, bazala. Les amis n'a pas album. Sous bazo ça la bana bazali. Bazo yo kakoyo ça fait yaya mon boy. Ah, il le coup fait bêta mon boy. Tellement ça na pouvoir na noter. Ya kuluba yango bongo. Yango ezala bongo. Lelo to ko mata to ko zonga na musique ya ba wenge. Pour album on est simba, il faut faire ça. L'autre habité parce que déjà Blaise Goula déjà a niaka vraiment présence à faire une attaque chana ya Wenge 4x4 mais lilo habité sous beaucoup na kuna bakoloba ndengeni to bakosuka ndengeni peut-être que déjà en coulisses bako sala kibayo kana déjà pour que les membres banda membres tout ça kimia bazo 12 bachape à part parce que to bipe Wenge na 12 to bipe c'est 12 ko zalaka 14 12 12 etikala mamba bato ampiaka 12 ezara soutien na ba ajo ba komi nango. OK na 12 papa Hervé 46 ans. OK na 12 wa déjà ba nokolias bana ba 5. Ba lempela bana ba 5. Mamba ba 12 wana ezali soutien kutu o eye chance. Dernière chance. O eye chance. Au dernier virage. Dernier virage dans mututu o ya ko somba ta terrain na bibo ateko. Wa ko yela so mamba artiste danger so ko fichaka kongo ko la mbongo. Tolima kambuti. De pesa achaka ko musala la wo. Ya makasi. Onenga za bo bozwi chance o bazozwa lelo. Eza chance bato bele ba luka. Solo ba ke bazwi chance zo lona nel pojiba na mbongo we kana mbongo o be ro na zwi chance. Na bia. Soki totali chance wana eza bato bazwa ba pesi baninga chance. Po baluka basala eloko. So to kepe na biloko wana ba wili wana toke tozoma. Didier Masela na Vincoli. Bazara binimi. Adolphe na Vincoli na ebite so ba komo sola bazara binimi. Blaise Goula aina papa chéri. Même Prince Alem akaba na kati ni pesa la zu. Pour mpanzo bakinara ba bebani. Mpanzo bakinara ba bebani. Siko lelo msuza za pona mbongo mo mutu atali exemple na kozwa na bia na moya lelo pe Blaise Goula ozwa $50,000 wapi. Exemple. Ça va passer. Ana ni 5 congélateurs bana batekelaka ta main puis.
La relation à Zanango, non, ça s'appelle ingénieur, attendez dans mon classe. Ingénieur, tu quoi ou la salarié à ma, tu quoi ou la engagé, il y a soit il moussala. Asoka musala te musala eza musique ingénieur on eza titre oyo elata na nzoto akendaki école mais oyo azwaki na école asalelaki yango te oyo asalelaki eza musique oyo via Ophélie oyo ezalaki mwasi mwa tubele o Thompson mwasi asali boye oyo asalaki oyo toyebi ingénieur baza na baku d'accord baza so ye même toza ingénieur ziba awa asimba bakable ya courant soki tayeza emoya yango batika boye yo kata batu courant mwana kana alendi choisir ce petit tigre boy alendi bien na Claude le Sumbu moi to lingi boy te ziba alendi yo non avant ba l'émission ba yo c'est ça ngai au comme ça ngai ça va to combien se poste la suka et par Amanda sikoyo na projet yo les a placé des mandas ça n'a pas oh muta yemba atika vocal na nzemba kala yibunye na bito sur la malemu depuis wenge banda tili yo kutazata na vocal depuis wenge banda tili le mutu a trahisa wenge le roi Amanda chante zaki akenda bana uki ke okei na olata eloko ya batu ba oyeke ba paja to ba sepela te na ba palu papa nani paja to na papa na palo kombe ba sepela te yo eloko ba to kenda kolata mwana wenge akotika la wenge men en esprit otiti na ba somba kai na mbongo ne ba somba faire gola na e transfert mais na kotika la wenge za nde ba loba ici c'est pas so bilo te ba ko yeke na ba sport mais yo kota na musique siko bato ba koti ngo bangwa kala to ba ke ba somba ba vie pour le choquer kala to ba ke ba somba ba musicien donc le lorsque papa confine soit somba donc ozo mo ke corrompre ezali mais opena aussi na papa na transfert peno yepe na papa va boya na eti ya kofi aboyi na ekoki kofi akena ofunda ko papa Hervé ti na kaje judiciaire ngana zala wana c'est son excellence général Egwaki a une raison t'as tort azai na tort poani et bon banzembo ya embela ki na ba conseil kokiti mais respect à contrat non respect à contrat mais bon kuna et zalaki bongo na contrat za ibalata ba tala wala zaka juste parenthèse jaune wala zaka zaki ni contrat ni nini ba mba ibalata pembe po ba délidé ah ba c'est délidé bon ezali so ba ke voyage ba komaka Kofi Olomide et Ferregola avec les quartiers latins. Et il y a pas comme l'option dans cette émission et Ferregola lelo dynastie sur le point de sortir basé lengo ba année belé Ferregola trop célébrer 46e année na yé ben impression na yeza ndenge nini et message nous ko ça pena ba Gaulois bagolois na bagoloise actualité les zara mi balé c'est totalement maricité totalement ma Ferregola non so Poutine te totalement ma Ferregola akosa ikaka na kuluba batutu bazwi chimie ya lo bakate ya yemba kanile donc tous alaka net toza to kotelema wana to ko changer et le côté identité pour na bagolois et changer donc beaux zapete et le côté beaux s'abonner na sourire pour biso bagolois toza ya sourire donc nulle part ailleurs beaucoup soit bien informé maître Z balébé les porte-monnaie magique Pati Mouteba maître kitoko ya yango makaka ndenge zala rodui qui pense à l'homme à disparaître et puis parvi Bossou Aristote Mbala na bienvenue sur l'homme à penalty et puis Edimon Ando Ibara prince à gaz toujours gaz sans fin ba famille ba Gaulois nyonso tozana bino na émergence bozala na chama ele bozala partout bozala oyo tolobela ka papa Hervé makamna biso na papa Hervé kitoko avec Yannick Kaenga la monnaie invisible donc ni aza mongo emona na raté oyo la changer mona ko non changer nga bo tuna o na eratoni te ba webse siko monnaie Kaenga monnaie Kaenga d'accord. Donc ça fait vraiment plaisir. Merci vraiment Yampaka. Donc nous répondons à l'invitation de Michel. Donc je profite aussi de dire un grand merci à Papi Sapo, le chef de ville. Quand le chef est là, la ville est vraiment calme. Et quand le chef est là, nous sommes satisfaits. Comme je suis satisfait, moi qui vous parle. Donc merci vraiment à Papi Sapo, chef de ville. Et je vois Yannick Kayenga, la monnaie invisible. Et sans oublier Emmanuel Kalonji les sages. Donc Nayo vraiment donc nous aurons vraiment temps vraiment tous ces gars ensemble donc côté ça rappelle moi boule mo bien moi ba conseil bien talakaka. Donc ça a toujours nous a depuis le royaume de Belgique
je salue la présence de Pomme Verte Mbenga. Moni Mwasi Okumisi Mwasi, Moni Mwasi Okumisi Nzambe. Donc on a bandé le Moni Mwasi Okumisi Mwasi, Moni Mwasi Okumisi Nzambe. Parce que parmi bateaux Nzamba Zoatin Kosala, Pomme Verte Mbenga en fait partie. Donc merci à toi. Et Bazaka, Azaka Yé, mon côté Bazaka, na ma maman chérie. Clarisse Sibou depuis la France. Donc Moni Bassi, si vous attendez le bango mbali bavandiawa, oyoki na posa yope lobby ozana mwasi ya jawana donc on a ozana mwasi bongo pe donc comment oza pe na mwasi bongo za kapé facilité faut kokaper faut picaper. Merci vraiment na Pomme Verte Mbenga depuis la Belgique et na moni encore Doli Mbenga na niveau ya Norvège donc Nzambe na zaka bien entouré donc ba sœur na nga wana vraiment bazora vraiment soin na ngai batu pena ba ebisanga pena que notem monsieur Sapi zala calme biso tozali. Donc je ne peux jamais oublier Jacques Maït depuis la France, donc soutien qui est occupé Moussala qui tourne ça pour la jeunesse congolaise et ça la peine bien et n'a pas encore mbote na papa Mertin c'est cible mutema ya baki maman na so Clarisse c'est cible on est content à combo tout à l'heure et n'a pas encore mbote na don de don Lubaki et sans oublier monsieur Bill Mobuka monsieur Bill Mobuka depuis les États-Unis donc on a peine à faire un yo killer donc moi triangle na bisona donc je vois la famille Mobuka depuis les États-Unis donc bon week-end na bino et à ma chérie Paris donc merci vraiment donc bakoukou na yo na pesi encore mbote lisusu na parvi bosu le niveau ya Turquie donc mbala nzinga books donc merci na bino na Biblak Lusunga Maglodia donc on est toujours ensemble mon page Kemba mon vieux de cœur donc via Zang Sara Mbote t'es pas petit pas quand ça vient toujours à tout moment na pesi encore mbote na Vali Konda il dit un match donc on partageait toujours le lien. Jules Tamba, le véritable revendeur, solo. L'excellent Dirkab. L'excellent Dirkab est en Goma. Donc, Babi, donc la semaine prochaine, déjà, Bazo PCP, passeport diplomatique, pas beaucoup de Mboka. Donc, ça là vraiment bien, ça là vraiment. Donc, on appelle ça encore Mbote vraiment dans la fondation Fodem de 10 Mandungu. On a mon niveau dans Kedibert en tant que communicateur. Il y a Fodem, donc merci tous toujours derrière Fodem, donc Vision Kitoko, toujours là pour nous soutenir. Et tous allez dans activité le 8 mars vraiment et puis na fin à mois de mars pour que tu clôturer encore mois de mars en beauté avec le maman, avec les femmes, donc ça là vraiment bien. Donc beau zalazalana parce que l'émergence soit en télévision que zala sur officiel télévision que zala et surtout ngamoko mais c'est ça piste dans zalana. Et pour clôturer, je dirais vraiment un grand merci à Maître Fabrice Leboko, ceinture noire officiellement reconnue par la Fédération internationale Yajido et Azaka toujours accompagné de Eric Mandala, les banquiers Maître Kamer. Donc on a pu sur vraiment beauté. Donc Maître Kamer, dédicace vraiment le côté donc le banquet. Nous sommes toujours ensemble dans le Kubo Sanayote. Donc et Gina Mamona pendant la PCOP bon week-end na yo. Na souki sinde pendant émission na yo Gina Mamona. Donc il y a pendant accompagné Maître Fabrice Leboko. On se retrouve très prochainement à suivre.